ingeta la famille boya kokota awa bokota makambo sur makambo, dossier sur dossier, affaire sur affaire, yakoinda nde yakoinda yakobeba nde yakobeba. Kande boyebi Belle-Vie Kandi, poutine de l'écriture, Belle-Vie Kandi la patrona, Belle-Vie Kandi la maman surtout et encore de la famille Libota. Ba famillois na ba familloise, est-ce que bozali? Ce que bozali bozwanon bakiti boya kovanda po awa dossier ya Belle-Vie Kandi euti kokweya. Dossier ya Belle-Vie Kandi bandeko nanga comme d'habitude, toyebi biso nyonso soki eza na bato o ba fingama pas possible. Soki parmi ba comédiens, eza na comédien o ya fingama makasi, Belle-Vie Kandi aza parmi ba comédien o ba fingama. Na lo bakango chaque jour, soki peut-être ko fingama, bato mosusu soki babande kolinga kotala ba makambo malamu o penza Belle-Vie Kandi asalaka, je pense que la plupart a bato balingaki baya kate pona koya kofinga ka Belle-Vie. Po lelo oyo Belle-Vie azoliesaka ba famille ebele. Kande tomonaka bato mosusu alamki na tongo atie musala, eza na ba papa ebele oyo lelo bakomi kotia mwa fufu na mesa, bazotangisa bana na bango kelasi, bango moko pe bakomi kosala mwa makambo moko kobongisa mwa bandako na bango, lelo ba comédien mosusu bakomi na bamituka, eza ba grâce pe ya misala kande boomona ba Belle-Vie. Belle-Vie tozalaka toujours tolali tolamuki na film asika, chaque semaine, chaque jour tozalaka toujours et encore na film asika et pas ya Belle-Vie. Mais komona oyo communauté na biso chaque jour, chaque minute, il faut baya kofinga Belle-Vie. En tout cas, ezo sala pasi ya makasi. Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi. Et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue surtout sur notre chaîne INSNM officielle. Bienvenue na balandinyo soyakala. Bienvenue na ba onyonso yasika kande tolobaka toujours et encore boyei malamu na chaîne abiso ya INSNM officielle. En tout cas, la famille sokeza malaliboso et salemi keno oya kokota na chaîne abiso ya INSNM officielle. Kande tokendaka nango no senga na yo s'abonner massivement. Tango zo sabona kabongo kobosa na pete ko klikaka sur ngonga ya notification. Malamu ngonga wana ezalaka toujours et encore que non à chaque fois que INSNM officiel akobandaka kotiaka ba vidéo ya sika bokozala directement informé. S'informer c'est notre devoir. Oui, bien sûr, eza devoir na biso. Oyo tokoboya te, tokowanga na te, tokoyimaima pete po toyebike eza ya biso devoir. Voilà. Kande na bando beta lisolo toye awa lelo parce que ma finga na côté ya Belle-Vie ezoleka. Ma finga eleki ya makasi. Toyaki komona biso nyonso mbutu oyo ebimaki. Mbutu yango ebimaki ndenge nini? Kande bomonaki ba video ya mutakala ya Michou Bembele. Michou Bembele abandaki ko enregistrer video na ya mutakala, ayaki kotindela Jimmy Belau. Na otindela Jimmy Belau, mwasi ya Jimmy Belau ayaki komona ba video wana, c'est tout à fait normal. Mwasi nyonso oza na mobali na yo bobalani, oya komona ba video ya makangwa mobali. Yango mwasi ya Jimmy Belau asilikaki, apanzaki ba video wana. Et d'ailleurs, ezaka video wana moko te, ba video eza ebele ya Michou, la famille. Alors, et ko sala ke na ba video ya Michou wana, il y a de ces personnes oh ba satakaki déjà na sila. Batu wana eza batu te ke no Belle-Vie afutaka, eza ba communicateur to ba communicatrice ya Belle-Vie Kandi te. Mais eza batu oh déjà bazalaka problème na sila bisalu. Tomonaki Sarah Tola ayaki ko attaquer sila. Na makambo oyo elekaki ya Michou ayaki ko attaquer sila, eza na ba propos oyo alobaki o penza aza na raison ya ba propos oyo abimisaki, eza pe na makambo na bango o mosusu Sarah Tola bimisaki parce que baza na barando o basalaka déjà na sila. Toyaki komona ndeko na biso pe Karine Mokonzi ayaki pe ko attaquer sila po na makambo ya Michou, la famille wana nyonso ekwekwea na mutu ya nani ya Belle-Vie. Batu baokanisaka ati no Belle-Vie mutu atindaka bango. En tout cas ezosala pasi. Soki lelo Karine aye kosenga sila bakendo tie batiyo sila po ke sila abota. Mais lelo batu baya kozongisa ke non soki bofinga sila ke non abotaka te bongo Belle-Vie abotaka. Awa eza makambo ya sila, eza makambo ya Belle-Vie te. Eza bongo. Kobota ya sila ye moko asala video moko ye moko a prononcer makambo na ye ya kobota.
Donc toyebi te aza na ba vérité moko o ye moko sila yebaka ke problème akobota eza boye boye to eza peut-être nayebi te. Mais côté ya Belleville totikala komona bisika oyo Belleville aya koloba makambo na ya kobota totikala komona ngo te. Pourquoi na makambo asila bolingaka toujours kokotisa Belleville? Et pourtant na makambo ya Belleville botikala kokotisa sila te. Combien ya ba communicateur na ba communicatrice ya SB ba finga Belleville ndenge abotaka te. Ba finga Belleville makolo poussière, ba finga Belleville mwasi salité. Est-ce que bomona famille libota yaki ko finga sila? Batika ki na bango bazaki focaliser na musala. En tout cas la famille ezo sala pasi. Sans plus tarder na natiela bino nanu quelques audios. Bolanda na audio wana toza pe na audio ya Gabi. En tout cas la famille na ozonga mwa sima pona komeka koya kosala analyse sur dossier oyo parce que trop c'est trop. Et comme ko kende mabe eza bien te. Tolanda nanu la famille et on se retrouve juste après. Belleville deuxième femme nanda kwa libala mais aobota te mais si la zana ki makangu botinda bota. Dobino botinda ba sente si la. Après ce que tant on soit zemi sous ce combien ba senteye mais Belleville wa nanda kwa libala. Si c'est quoi la seule alliance na so bota te. Nga na so comprendre au peuple le lengi nini au vieux na boké tolo ba au peuple nini au peuple le lengi entre Sila et Belleville. La personne qui est mariée na Boutou, et ça Belleville. Belleville qui pense à mariage à Batout. Mais mobali wana papa ya bana. Bongo so mobali. Moi mobali Belleville abota kapenza. Et bon na Belleville abota te. Pour mobali Belleville ça na bana na mwasi wana mususu. Et bon na Belleville abota te. Ole bo vanda na likambu ya Belleville auti ko bala abala na Boutou. Tala Belleville ko asakana na ba comédien. Asali restaurant. Asali mariage na bato ba yeba na restaurant abimisango inauguration restaurant. Ils ont des fêtes ya mariage à Belleville. Sila la kisanda kuna comédien nini ou comédien nini ananda ko koleka sila. Tout le monde a quoi Belleville on dit morgue. Oh. Batia ba photo ndé libemba bato ba kofi to tani sko libemba bato ba tani on batia ba photo na kwa nda kwa Belleville. Mais net si yo na Belleville obibani pona ni. Bo sala mutu moko ta sala pa muninga. Mutu moko ta sala. Ngane to bebana te. Ngane to bebana te. So bebana te bo sola te pona ni. Ngai na bela to za ko so na biso bien, très bien. Et là, ça va nga passe dans le bango chaque fois ça ka kino. Moi si moko boazo mi benga attaché de presse a finga ngai. Yo mi ge yo za na mutu mo bozala bien. Allez, mutu ngo mona attaché de presse na finga rayo. Ye mutu na yo na tika ka ye pe atika ngo pe le ka aldo barate le ko tape sarate. Yo mona ngonde. Pas solo la vérité. Azalaki jamais le ministre ya art, ya culture et art, azalaki te que o boena boete, yazaki femme de la maison. Ozomon, mais abunda pona biso quand même maman nazaki soka kabeli mbongo ya biso sala quelque chose. Yem tapé sa biso ba courage. Na mon livre. Malgré biso na biso to tonga mboka te, ndebe to bebisa. Toi te kangama. Ozomon, mais to bebisa te. Biso tonga mboka te. Maman na longola biso ba complexe moko ebele na moto. Même ya ba poto. Oui, ami ba poto ba nini. Ba poto na ezaki pa ki non, oyo mi balé bake bazongi, oyo kuna misato bake bazongi, oyo kuna biso moko to bebisa. Pas solo la vérité. Parce que tombo ko maman livre akomisa bino ba lesbienne. Te lokuta. Lokuta ko beta lisolo na te. Maman livre bo ndo te ka ba trompe. Ko beta mo te posa na mbongo ngoni. Parce que ça mbongo. Ya mbongo a 30% na ngoni. Mbongo a 30% combien? Tika na yo lokuta. Ndaka te ko lukaka ko nuire mutu ko bebisela kaka mutu. Congolais c'est comme ça. Congolais soko za na oza moi ni no akoluka ye ba isala kanini ebimaka wapi et soka luki source na ngaki abebiseli yo. OK. Congolais c'est comme ça. N'était solo Congolais longwa mkoni. Pas solo la vérité. Yosko ndo to yambi yo boye. Oza warrior toza gaulois. Bino nyonso boza ba artiste. Oui. Mais tant otala bandiko no ya mibali ba TV azoya po akitisa fali atombola fere. Mosusu pa ye po akitisa fere atombola fali. Voilà.
De retour, la famille, quand on a yep sarabino, nabandi ebela batu biso nyonso touti kolanda awa, la plupart de gens touti koyoka, message eza clair, eza kutota message te ke non, ba mama Inès ya ko te expliquer biso non. Touti kolanda ndeko na biso ya mobali ndenge aza na kanda ya koya kofinga Bellevie, ndenge Bellevie abotaka te. Kande na utaki koloba, pourquoi na makambo asila, il faut kaboya kolatisaka Bellevie. Pourquoi na dossier ya sila, il faut kaka boya kolatisaka Bellevie. Soki sila azofingama, pourquoi bokolinga toujours koya kolatisaka Bellevie. Pourquoi ezalaka kaka soki Bellevie bazofinga ye, en aucun jour bakoya kolatisa sila. Bolimbi sipo na mwana azosala makelele, bino moko boyebi mama Inès NM officiel azalaka na mwana. Il y a moins de 2 ans, donc c'est tout à fait normal, voilà. Kade na bando loba, pourquoi na makambo nyonso ya sila, soki sila zo finga na réseaux sociaux, il faut kaka baya kolatisa ngo Bellevie. Mais tandis que soki Bellevie azo fingama, to mona ka bisika pe place mon côté oyo, bayaka ko finga sila. La famille. Et comment kapenza nini? Soki bozana besoin, comme soki Karine ye muto yaki ko finga bino. Pourquoi bozo kende ko finga Karine te? Soki eza Sarah Tola yaki ko finga sila. Pourquoi bozo finga Sarah Tola te? Mais bozo kende aka epa ya Bellevie. Bellevie atinda ka mutu te. Pour votre information, pour na bande kona biso mosusu o baye bakate. Nalanda ata message moko ya ndeko na biso tati. Tonton tati ya famille Libota. Alobi nini? Tibo mona kabiso toza baba. Cela ne veut pas dire que tozalaka na minoko ya kolobate to tozalaka na monopole ya kolobate. Tolobaka. Mais toyaka ko répondre te pourquoi parce que na Bellard eza na ba principe otolandelaka. Tite yoko yoka ya Gabi azoloba ke non attaché de presse ya Bellevie abando ko finga ye Bellevie atikala ko pekisa ye te. Soki des mères a finga ya Gabi. Pour votre information, des mères azalaki na ba compte à rendre na ya Gabi. C'est comme ça. Yo ya Gabi okoki kozala te ke non, ozo na ba compte à rendre na yo na baninga na batu, ozo s'attendre ke non, soki mutu ana ye ko finga inga, il faut boss na ye aya ko pekisa ye te. Bozo na ba compte à rendre na bino. Bossi lana. Ezalaka bongo. Bellevie tindaka mutu te aya ko finga ye batu. Oui, na kalawana tokoti koloba. Tango ba mura bazalaki epa ya Bellevie. Ezalaki te ke no Bellevie bando tinda bango ba ya kofingela ye te. Mais Bellevie azalaki na ba communicateur na ye pour que ba sala promotion ya musala na ye. Pour que ba kalmaka pe ba makelele o ezalaka na ba réseaux sociaux. Mais ayaki ko se rendre compte que situation est comme ki ko kende mabe. Pourquoi je dis ça? Parce que ba komaki na bango kofinga. Yango boyokani etikala kozala te yango bomona bango nyonso balongwa epa ya Bellevie bakenda bango nyonso epa ya sila. C'est comme ça. Ezo sala ka pasi. Boya kofinga Bellevie ke non sila bota abala te ya ata soki kobota bokoya koyembela ye kobota nini. Mais Bellevie asi abala siko abota. Bino nde batu bopesa kabana. Soki bazo finga sila epa ya bandeko mosusu bazo finga ye boke no répondre batu wana bo pesa exemple à Bellevie te. Bo pesa exemple à Bellevie te po botika la komona communicateur ata moko te ya Bellevie oyo ayaki ko finga sila. Ba tonton tadi bango wana nde ba communicateur a famille Libota, nde ba communicateur a Bellard. Batika la koya ko finga sila te. Soki eza bango bazo ya ko finga sila, oui venez aussi leur répondre. Mais aussi longtemps que bango ba finga ka sila te, bango ba sala ka promotion ya ba film ya Bella. En tout cas, je ne sais pas le pourquoi bokoti koya ko banda ko finga ka Bellevie. Moso ba bilo bosu se pesa ka kanda. Ce n'est pas bien. Oui, ça fait mal. Je suis une femme, je suis une mère. Mais na linga kate na yo ka mutu azo finga moninga ke non obota kate et ça la kapasi. Mais c'est mieux de répondre na batu oyo au moins bazo finga ka sila. Bokoki ko finga koya ko répondre à Bellevie te Bellevie atinda ka mutu te. Et pas ya Bellevie c'est de l'ordre. Na Bellevie des ordres à la kate. Bellevie aza mutu moko ba principe. Aza mutu moko ya ba principe. Likolo nango aza mwana nzambe. Azalaka na ta wana te ke non ye wana alamuki na tongo mutu kingandi kendo fingelanga mutu kingandi. Aza nango te. Soki lelo batu ebele balongwa epa ya Bellevie c'est parce que baye ko comprendre que Bellevie azalaka strict.
Belle-Vie azalaka alingaka ba jeté. Belle-Vie alingaka buzoba te. Yango bomona epa ya Belle-Vie batu mosusu bazolongwa na bango moko. Soki bomona ti ba ya Gabi ce n'est pas seulement des mères. Oh makambo attaché de presse azo finganga ce n'est pas ça. Ya Gabi soué na ye. Ezalaki ke abando yaka ko jouer pa ya Belle-Vie. Nde ezalaki soué penza ya Gabi. A jouaka epa ya Belle-Vie. Mais eye ko trouver ke epa ya Belle-Vie pe ba bengi sakayete. Alors bakanda wana nyonso ekomi ko lataka ya Gabi. Lelo bien sûr azo pesa oh attaché de presse abano finganga Belle-Vie azo pekisa yete. C'est faux et archi faux. Toyebi biso nyonso. Ya Gabi eza ko jouer. Siko epa ya Belle-Vie boye bisanga ko jouer rôle nini. Ya Gabi apal kindumba. De rôle a jouaka. Rôle mosusu nini o penza ya Gabi akoki kokotisa. Hein? Epa ya Belle-Vie c'est de l'éducation. Kuna bazo sala ba film pona ko éduquer. Kuna bazo sala ba film pona ko sala formation ya bandumba te. Epa ya Belle-Vie ekoleka te. Ba rôle ya Gabi ekoleka te epa ya Belle-Vie. Vous voyez vous-même les anges Maïcha. Ange Maïcha so quelqu'un ko jouer pas Belle-Vie. Vous allez comprendre que azalaka kana ba rôle moko o sentir penza que rôle ango wana rôle Ange Maïcha azoko kakokota ngo te. Pourquoi? Parce que ba rôle na bango ezalaka ba rôle ya kindumba. Siko soki ba pesi rôle moko boye o mo sentir penza malili neti mutu moko azobi kotisa te po azoko kakokota rôle wana te. Yango wana eye kolata lelo ba ya Gabi motema mabe envers Belle-Vie. Soki Belle-Vie oya bando bengisa chaque film ya Gabi amankaka te. Et surtout que ayebi ke chez Belle-Vie soki jouer kuna enveloppe na yo ezalaka enveloppe misuni. Ezalaka enveloppe malonga. Yango bomona motema mabe wana ezoya kolata ya Gabi. Motema mabe wana ezotonda ya Gabi. Amonika enveloppe misuni nga na tikala kozwa enveloppe misuni te. Yango se permetaka aya ko finga ka Belle-Vie pona ye akanisaka ke non soki na fingi Belle-Vie ka ndenge na lobaka na obimisa nyonso ya famille na bango Belle-Vie akobanga comme ça bando bengi sakanga na bando jouaka na jouaka pe ba enveloppe ya musuni. Mais quand même bozala na soni bozala na soni na kilelo na génération ya lelo oyo o vande la penza moninga ya mwasi yo kenda kolobaka mabe pona ye ata soki lelo ngana lobaka toujours batu neti ba ya Gabi nini asika otoko yako ekolepa ya Belle-Vie nyonso tosi toyoka Belle-Vie akbotama na famille moko ya nini ya babola tondima Belle-Vie abando teka kwanga tondima Belle-Vie aza mwasi moko a souffrance tondima biso tondima Belle-Vie ka bongo na oya ye nyonso ya mabe na oya ye nyonso ya malamu tondima na biso Belle-Vie eza bongo. Nga lelo soki na kotelaka mingi Belle-Vie eza pona musala o Belle-Vie asalaka. Yango salaka ngana kotelaka ye. Ata lelo o basila bisalo bazo travailler baza batu moko to ya ko encourager ka bango. Tokoti kozala te ke non bozaka batu moko batu ba osala musala malonga vous êtes là kaka pona koyaka kolobela ka bango mabe. Pourquoi? Pona nini koyaka kotombola ka bango jour mosusu ka bosali émission boye o ya Gabi oye penza kokumisa en tout cas moninga wana azolesaka ba famille belé en tout cas za mutu moko oyo to betelaka un jour maboko. Mais vous autres les ya Gabi vous êtes là bolo baraka mabe osali kindumba na vina o mobimba ko bandana aja kenza osalaka kindumba ti lelo oyo tala ndenge zoto ezokweya yo wana nyonso ezoteaka yo eloko te. Mais batu mosusu na place na yo ya Gabi ba oyoka ta soni ya koleka kana ba émission pona ko ya koloba mabe ya baninga mosusu batu mosusu ba koyoka soni yo sala vini ya malonga ozwa na kindumba eloko moko te mais wana nyonso ezote ya kayo kaka ezote ya kayo te oyo ko ya kaka ko bundisa ka Belle-Vie eza soni